Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda, pas malade kidi. Shalom, shalom, na famille mobimba partout dans le monde. Au la pesanga na kati internet. Tikanzo mbalola azanga te ko pambo la bino, ko bate la bino, ka mingo vanda wana vraiment ya kozwara temps ya kolandanga. Tika bola mwanzambe pe bolingo na ye. Eza la partage na biso nyonso. Ya mbona nyonso lokumu ezonga epa ya nzakomba. Tendre Père Tolobi merci pour na pema oyo pesi biso. Yawe kozala bon moyeza ngolu ko ute pai na yo parce que bele bazaki na poso mona mokolo ba moni yango te biso to moni yango ezaka ngolu tozu epa na yo tika bolamu na yo ezali ko na biso tika bolingo na yo loboko na yo e protéger famille na nga mobimbo pesanga kati na internet batela bana na bango mibali na bango basi na bango protéger ya bango misala na bango ezala protéger muta boto na bango ya bango te muta changer bango pe destiné na bango te bolamu na yo localiser bango wa ko telema na nzela na bango Yesu yo confondre bango zam wala ba kosangana po ba sela famille na nga mabe nzambe yo côté la famille na nga na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup nzamba lola zanga te ko pambola yo azanga te ko batela yo pozo za temps ko landa ngai. En tout cas lelo vraiment quand ndeto linga quand ndeto lo barango eza mal lo beteli solo te mais eza femme sage émission ya femme sage parce que la Bible nous dit femme sage bâtit sa maison. Moi ça m'a yele atonga kanda na ye. Ndaku déjà batongi. Est-ce que yo ko yesu na marteau oya ko buka oba no bandela suko to ko construction sika non okotonga mayele la yo otonga ndaku na yo na losambo otonga ndaku na yo na mayele otonga ndaku na yo na ba capacité otonga ndaku na yo na sagesse onza ba pesa yo na intelligence onza ba pesa yo na boye nyonso onza ba pesa ngo kotonga ndaku na yo. C'est ça notre rôle sur la terre. Donc mission na yo pembe na mobali eza pona kosungaye akende musika. En tout cas, lelo vraiment conseil nanga, eza ata moi sona na balité, aza femme sage. Malamu kutu moi sona na balité parce que ba kolo ba lobaka, pekisa muto ona na ke balakisa kaso na bosan adage yango te babi, muto ona na keite nde olakisa e, o pekisa e soko olakisa e ko bina. Mais muto déjà kei déjà bini, abi déjà ma bina na ma kilo na kati kuna ale tongo ya olakisa ni. Parce que déjà binaki déjà yo sko laxeni. Donc c'est ça. Ba obongisa fitir na bango polobi ezala ba si je savais te parce que lelo ba si je savais moi zo beta na mabala. Non yo na lobalité ya komi poisonné te pour la libale. Komi le la ma kamo pesa la ndengo mo comme si non zanga quelque chose tona bala Yesu Masia pesanga libala nzambe pesanga libala Yesu na ngai omi kondisi na oka sucha libala siko mi kondisi ti siko pe mobile na yete siko mobile ya lingona mi kwa déjà bimio mobile petala eloko esala ki mobile pousse la pembe na mwasi ezalaka aspect physique ne sala ki mobile pousse la pembe na mwasi c'est-à-dire un sous démarche na yo habillement na yo façon de parler na yo un petit peu sur la parfait na oka otie kaka un petit peu odeur munoko na oka ko loba mobala sentiment fraîcheur mo boya bien na munoko na alingi yo miss no kaka yango elenge na no balite tela ka pe bilambo la ta fo bimo ke ta na kwete ya tela ka pe bilambo la taka parce que le loba si je se fait mo zo beta na mabala non nalinge komela ote yonzo landa ngai nalinge komela yote mama lelo na kisasa biso lelo
so mobala azaka na ndako na ye kobika mobala na mwana studio na ye mama na ngai ye akanisi mwa bilamba mwa sengre mwa liputa mwa nini na ndako mobala ye abinga yanga deja mobala azali ana bisika ka mwa musana mwa TV za mwa mousse mwa ventilateur mwa reçoit des plaques mwa denjumbwana pardon abina ndako na kimi mulunge mwa makoso mbala ke musala mwa makosa bouillon mwa fufu ali mobala tika mwa yesu nanga tala Congo souffrance ezere basi baoke kota baoke babite pardon na lembi nanga fufu ndako ya bakalki na yikote nanga libala nanga na mikende nanga deja mbala nanga mo musa volume ezali mo TV na ya encore ba jeune lelo mama nanga ye bazuma yele abi ki soza mo la mousse na ye mo télévision na ye mo reçoit des plaques mo denzunga bi na linga te mo sosali akoya kaka moi ça ko ya yo na mpe babala opete na mobala baliote ya na ngai o bani déjà une semaine ngoyo ka kolala ndaka mobali siko balo mkoni ozo sentiment ko bala ondenge nini kingani kuna bala made kolala babala ka yo za kingani te eloko esa biso défaut parce que toninga ko koma lokwa kingani mobali solo na baliote on a droit que là pa na bango te et le Congo comme la passe mobala batu bibel pa zo banga pourquoi mobala bi non yo bima fiancé pa na bango famille c'est et sundole linga charge mobali na baliote mais bazo charge nyoso moi si ba sundole mobali mobala bela mwana bino bela mobala somba kisi mwana bino maintenant na baliete diable za risé a commis si ba papa fainéant a commis si ba maman ba fainéante maman za na âge na ya malamu sala mais maman osala te asui bana bango basi ba sengi ba bimisi bango ba marchandise na bango ndeko mwasi ozolanda ngai tango maman na bino abimi aza âge osa musala mais azoboya kosa musala so abimisi yo alingi yo te lelo soko osi malade okufa yango to omona lelo ba jeune fille ba okufa mingi na place que baboti bana bakunda baboti bakombo kunda bana pourquoi parce que vitesse eleki makasi papa ozolanda ngai ozala âge akosala mais sala ata mwana aza na 35 ans aza mwana na bali te sombela lipa s'occuper na mwana parce que mto botaki ye okomi kolemba mwana okolesanga mukolo nini okolatisanga mukolo nini poni boti na bana basaki ndumba balata bino baboti swafa ko sunga bino tala exemple baboti musu baza maloba kitoko te pona bana yo siko yo zo lakela bana no babe nyoso pose la malaka manina malongela tabana non Bible zoloba Isaac mutapam Jacob mutapambola ki eza papa bango nzambe te papa bango mutapambola ki ye père biologique na ye tala ndeza linga komi boma parce que bénédiction sonna na zaki Jacob azaki bénédiction nyoso ezawa linga mi boma ininde kona pourquoi parce que ça li pamboli siko yo popozo la ndanga na mundoko na no bimisa maloba bénédiction pona ba noté yo malobeza ka bandumboyo boko lesanga mukolo nini bandumboyo boko babokola yo papa na âge ozala mai na makila na nzoto keko sala papa sala olidi suko sala te âge ezali olidi suko sala te ka bana balatisaka yo bana pena babali te tala bana bakoma liboka quartier sola liboka solo pipi le sila te bana bapesa bango kombo liboka quartier papa pona yo mutara beboye maman teka makaba oba teka makolo ki ba na nini pourquoi boko misi bana ndo ba marchandise na bino bozana âge ensemble ça boke ça misala yo papa sala raté maman sala raté mais moi na iPhone moi na pas bimi na ndako noke ko futela yo pour faire no kangi maboko c'est quoi ça tele Lucifer et ça siéger boko tinda bana na lifelo ale mwana kufi mwana ngaye mwana ozolele poigne to bomisi mwana yo obomisi mwana yo mama no zana lokolo za jeune maman kolongoli sa bana bazemi un jour mwana bala sikoto mwana ndo bota te
yo za na sama belé moi déjà 16 ans comment laisser bolongo ici pour na nini soni na anazwa koko na ajoyo sikoyo tala ba mama na pesa bino stratégie obiso za na mwana mwasi yo na lobaki to s'abonner onga na yebisa bino ngo sali ke na ko mama obimbo eza eloko na yoka ngo pa mama na nga mpona bala na age na bala ki wana na bala ki na age mo zem babe manga mo sekes e ba stratégie mama na nga salaka pe bonzambe pesa ki na kati na nga yango sani esala ki kena za ona za wana yo mto otala ngo za na posa secret za na mwana mwasi yaya so ningi mwana mwasi ko age ko linga zo abana ko linga mibali limero malolo yango wana benga malolo na za posa age mwana nga linga age mwana nga bala benga ngai nana ba stratégie mwana 15 ans ebida mibali 100 pe bana na baza ba position moko kindoki bomoni kande école moko boy baba lekisaka tala bana na 6e makambo mwana na salaka taba position makasi ebele ba femme mariée ba kokamba position na terre même si so ko ke plus no tali parents na yo mo pe jeune mama yango nazo beta sete na mibalo bozo lingaka bo tika basi malamu bokenda ko bala basi baza éducation te basi mbeya OK bale pe mariage makasi église au sambe la kata ba ser ba choriste ba otambola ko banga nzabi wana te OK ko linga ka ba baza na famille mbongo siko bozo bala bolingo to bobala ba otala ka ba intérêt tala oui na oboya ngote parce que na mokilo yo soki yesu masi abikisaka biso poto kumisa poto sanzola ezani eza intérêt lelo pesoki lolo ezalaki te ya etonga tosambela pe te soki lolo ezalaki te oyebika so na kebo na oyiba na ngai so na bomi mutu na zwi na nga mbongo nanga nganyoka mala ba jeune et prière papa nokta ba nganyoka ba te se akodi likola ba jeune et prière po ani po loba ko tabukonza likolo sikoyo soki ezalaki te na nga sambela azate nyonso les intérêts normal siko intérêt le cross de tozo boya na kota na famille oyo famille ba sunga ngai ba ko epolenga ba pesa nga musala na gouvernement ba sala boyema papa okozwa ke lokozo lukate okozwa ke lokozo lukate to ebelo ko to sala po lobi to kanga ndokite mama ibana kuyeba ko pambola bana na yo papa libérez-moi na motema ko boni ko tina mwana sa kindumba en tout cas malola za makambo ebela ko loba mwana tomboki ana posa mama na ya memae yo na loba ki to s'abonner to aimer to partager parce que na ba live mona ndo sala nga za posa mabala bisoko to bika makambo kitoko mutu penda vandi penda kimia avana na libana na l'aise. Comment so monika mobala bimote me komo betoka azawapio ngakuneza bona kanisa to kosi mama na chaka susciter koso za lukuta ngata bibi na ebima na ye ngasozoki na ndako komi yanga yaya walokute yo sakana na mobala tala bolingo nyo suzanga zueza zua ya mal placé de to boy zua normal ezala Ereko mbana nga yaka mo yeta kiapio wazapio c'est ça nga kutata bimi bayo en tout cas to s'abonner to aimer to partager makambo c'est belé oloba so na bandi ati lobby na za posa na bino po za posa na ngai na za makambo belé tala yo mo tala nombo ba bonné na za nango mais soko tali ba vidéo nango comme au moins ba vie na za nango o comme na ba 400 ba 3000 mais ba to bolingo s'abonner te. Pourquoi Internet c'est ni comme makambo buzo ba so na ba do sa ba bêtise mangu bo s'abonner yango diable pourquoi tu peux s'atteindre les premières positions pour na nini au moins la paix muto tala nga sa chrétien mais muté makani muté ba makasi nga s'abonner na ndeni na s'abonner te mais sa chrétien sambelaka yaya to lingala ko amour du prochain ka yo ndo mto tsanga maboko nga pena kende ka yo mto tsanga maboko okenda pe prier ko sambela mais pour s'abonner ka wana non yo mwana mo s'abonner na bato ba fingaka
bon basala ba bêtise makambo ezanga mutuna makolo okozwa te eloko te mais oyo okozwa conseil esungi yo pe oconseil mpe ndeko na osabone te ka nde nazalanga boye osabone na opesa nini yaya mutu oyo eza makambo opesa yo omoni soki bapesaka David chance te mais Goliath alinga akoya te ngai izonga David onéglige nga pamba nga naza makambo ebele osana yo mondo otalanga onéglige nga pourquoi okangi mutema boye mutema neti ndobenga nga moko obenga nga te yaya eza diable lembisa motema benga nga tosolola nasunga yo oza ba problème oza ba difficulté na libala mozolingo benga nga te nga kutu yaya oni motema ezali benete motema eza musuni tango ozoko encaisser nga couple na nga na mobali na nga toza pour en soutenir bato to soutenara bato bazala na kime na kati ya mabala na bango to soutenara bato bakende musika merci beaucoup nzamba lola apambola bino abatela bino prochainement bozala jamais dessus non yaka na makambo sika bo sepela bo soutenir malolo na ndeko na bino na posa ba soutien na bino na posa ba soutien na bino na kende pe musika ka yo pe nzamba sala na nzela mutu alors bateke lolo na kiti non ça ka na nzela na yo talangana ka na nzela no nzamba osela mama minene merci beaucoup bye bye bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko pe ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapana bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete omone te okota mabena kata ndako maladi kidi